Voilà, c'est parti, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Tobe na noki 2025 oyo Fantastique Info oyo la bino makambu ya malamu pe ya malamu. Lelo ezali kopesa réponse à bandeko nyonso babokolaka bibwele ya koyeba esika nini ya malamu pe na avantage mosusu oyo bokoyeba ngo na video oyo epai ya Rosa Farm. Bozomona bino moko na bilili ndenge marchandise to biloko ya ba bétail, c'est-à-dire biloko ya bangulu, biloko ya basoso, biloko ya badendon, biloko ya bambisi yango wana ezokita deja na kati ya motuka na chez Rosa Farm oyo yeli bino masolo ya kitoko pour bandeko nyonso oyo bandeko nyonso bazaka na posa ya kozwa kosomba biloko na bango pona basoso, pona bangulu, pona ba bétail na bango, bref réponse yango yeye awa na Rosa Farm. Alors esengeli na bino vraiment bolanda vidéo yo tina suka parce que l'avantage à kosomba eloko epa ya Rosa Farm ezali que soko osombi na quantité moko ya malamu ozali na droit Rosa Farm epesa yo mutuka ochaka carburant eketikela o biloko na yo esika ferme na yo ezwami. Donc o ezali vraiment cadeau, vous allez vraiment iloko Rosa Farm ameki ko disposer les bandeko nyonso o balembi likambo ya transport. Vous voyez que transport dans beaucoup na biso ça coûte énormément cher. Alors na pas sina yango ne sali que Rosa Farm ameki ko pesa réponse na bandeko nyonso oyo bazali na difficulté basomba ka biloko mais transport ba moto ezo coûter bango cher. Alors vous avez la réponse awa na Rosa Farm ezali wapi botuni biso malamu awa ezali na kati ya commune ya Nsele soki okomi kaka na nganda yala. Donc na nganda yala soko oleki moke kaka palne oleki kaka Safari Beach moke oleki kaka moke Safari Beach moke nde okomi esika ya Rosa Farm ezali bozomona bino moko a ezali toujours na kati ya boulevard ya Lumumba na national a na route nationale numéro 1 esika dépôt ya Rosa Farm ezali bandeko na ngai bakosaka bino mingi awa ozali na détail nyonso benga kaka ba numéro ezali affiché okozwa ye moko la patrona mama Rosa Farm mpona kosolola naye o passer commande na yo osomba pe biloko na ba livrer yo na ba condition ya malamu. Donc Fantastique Info lobi na bino na 2025 oyo tokomemela bino politique ya ba solution, c'est-à-dire bandeko nyonso balelaka mpona transport, bandeko nyonso balelaka ayebaka après sombaka biloko ya bangulu na ete ya basosote. La réponse elle est là devant votre petit écran. Alors bon meka ko benga boya ko somba awa bozala na facilité nyonso sombi ba yeka livrer yo bina filé malamo ko. Donc to la posa nzale sila na Congo. Alors la réponse de Jérobanda na ko laisse na biloko zo bokola malamu biloko ya qualité boyebi de Rosa Farm yemo azali na ferme oyo azana bangula qualité, c'est-à-dire biloko somba ka pesa biloko ya qualité. Donc vous avez la réponse bon meka ko tala bozitete osombaka biloko soki na babiloko atindika takal. Alors vous avez la solution maintenant de venir acheter et pas ya Rosa Farm. Numéro affiché yango wana ezali na l'écran na bino botala pe mutuka oyo ekobanda kosunga bino pona kotika ba marchandise na bino to ba biloko na bino ya bibule na bino na ba ferme ya bino mutuka yango yo ekotaka partout et vous avez vraiment solution ya kitoko pona bino. Donc tosengi na bino vraiment bomeka ko benga pe boya ko somba et que vous allez vraiment malamu Nzambe apambola biso tokutani sur place na Rosa Farm.